Mbote balandi na biso. Lelo tumembi na émission ya mbongo mokie. Est-ce que mbongo wana ekokoka na biloko mama na biso kolamba? Mbote mama. Mbote papa. Lelo yebisa biso monta ya mbongo nini oza nango mpona kolamba? Lelo naza na mbongo mokie. Naza kopana 10 000 francs. 10 000 francs wana na dola naza na 5 dollars. Na franc congolais na 10 000 francs. Nayebi te soki ekokoka ngai. Yango nasengi misuni na bandeko so bato moyen kokozala basanga mpona conseil na kolamba ndenge nini. Bonjour mbote na bandeko nyonso bazolanda biso pe mbote na mama na biso oyo amemi motuna na ye. Donc na émission na biso na lamba nini na budget oyo na 10 000 francs na koyi kopesa yo idée ya boye pe na ko expliquer pona nini idée wana. Na proposé au lamba o babengaka one pot, ça veut dire ebimagnon surtout nzungu moko. Ça veut dire fufu ezala côté nango te o sauce boye poto batela na makala et puis lokola pe ozana bana donc ozo lamba pona 9 enfants na 2 adultes. Donc il faut plus biloko eko satisfaire ba besoin ya bana. Donc na proposé au mama o lamba loso ya manjano bacha saucisse. Voilà, donc on a proposé au sombaloso à 4 000 francs. Aujourd'hui, budget à 1300 ou bien tisou à 1500 francs. Au sombela, assaisonnement na yo. C'est-à-dire, bandembi, matungulu, feuille de laurier, noix de muscade, ce qui peut au CPLA, tomate aline zanzamouké. Comme na maîtrise à rapenza, prix à Congo, on a toujours une actualisation nango. Boîte à tomate à 400 francs au Kokozwa. Au sombi huile, à taille 1000 francs, tiba 1200 francs boye. Saucisse oya ba libanais o bateka mingi na ba frigo kuna na 2500 francs on a 10 saucisses. Aux mois mesure ya manjano donc curcuma na 500 francs congolais. Pe na 500 francs o kozwa makala o eko permettre yo o lamba nzungu na yo mobimba. Ko luka minono te o komona recette na yo eko bima kitoko makasi. Ok, nalandi conseil ya maman na uti wenze nous présenter bino biloko na nga na sombi na wenze yango oyo naza na bepisi na ngai ekute ngai 1800 francs papa huile oyo ekute ngai 1200 francs naza na mungwa na ngai na muscade mungwa na muscade mungwa ekute ngai 100 francs muscade 100 francs naza na manjano na sombi yango na 500 francs. Naza na saucisse na sombi yango na 2500 francs. Naza na loso na nga oyo ekute 4000 francs. À part makala na nga yango oyo makala na sombi na 500 francs. Totalité biloko na nga oyo nyonso esali 10 000 francs. Biloko ekoliamba na bana 9 na mikolo mibale. Mafuta na wana tsaki na moto na moni échauffé et c'est bien. C'est qu'on a d'autres épices. Na bandi kotia na ndembi. Na otia ndembi na ngai. Na d'autres céleri. Na otia céleri na ngai. Na boîte mbuma pilipili na ngai vert na kati. Sima otia mbuma pilipili na tie feuille. Na tie lisusu matungulu na ngai. Sikoyo namoni nabakisa muscade na ngai po epesa yango elengi. Namoni nasisi kotia muscade na ngai sikoyo naleki na kobwaka mwa tomate na kati. Tomate pe ebongisaka sauce.
natie tomate ya boîte na kati nyonso wana mpe pesa yango elengi. Manjano na ngai eza 2 cuillères ya café. Ekoki koleka te yango na ti. Nsima kotia manjano nazotia saucisse nanga na kati. Nsima kotia manjano nde sikoyo nazotia saucisse nanga na kati. Sangana pena na sauce bien oebo sima osangisa sauce na ngai nazobwaka mungwa na ngai nazwaki deja mesure nasangisi yango po osangisa yango malamu esangana mpenza. Sima kosangisa sikoyo namoni ekomi ntango ya kotia loso. Nasopi loso na kati ntango nasopi loso eza te kosopi loso otiki kaka bongo ntango osopi loso ozobandela po esanga. Sima nango nde namoni ekomi ntango kotia mwa mai. Natia yango mai ntango ozotia mai ozobalola po esanga. Sima kotia mai nafuniki nzungu nange etoka. Sikoyo namoni nzungu nange etoki mwa mingi nde naye kobalola yango po esangana. So na bino tika yango bongo na se ekoki kozika. Nasangisi yango nsima kosangisa yango nde nazobakisa mwa mai. Namoni loso nange eza nano mwa makasi. Sikoyo namoni lokola loso nanga si ekauki ekomi na suka donc ebeli na yo deja. Ok, loso nanga namoni ebeli nasi bomonaki bolandaki étape par étape ndenge natiaki biloko nyonso natiaki na kati bepisi nyonso natiaki na kati. Loso nanga nalambi yango na manzano natie saucisse na kati natie huile bolandaki kaka nyonso mingi koloba eza te nasi boveyaki ntango na présentaki bepisi na ngai na loso na ngai. Loso nange ezoliama na 9 personnes ezoliama na 11 personnes ezoliama na bana 9 na mikolo mibale.
Voilà, bandeko, émission na biso ekomi na suka, donc lelo totalisaki bino na émission nalamba nini na budget oyo recette ya loso ya manjano batia saucisse, donc maman na biso alambi nzungu wana e permettre au moins 11 personnes, donc ba adulte mibale na 9 enfants balia soki pe bazaki ata 12 elingaki simba pe kaka. Donc voilà, soki yo pe oza quelque part na ville ya Kinshasa et que olingi to kocheo nengo ko lamba na budget oza nango ezalo oza na 5000 ezalo oza na 6000 o 10000 20000 o naza kaka na 22000 na ngena sa anniversaire a mwana yo kaka obengi biso tokoya kocheo olonga. Voilà, pona lelo tosuki wana napesi bandeko nyonso ya njili mbote. Donc lelo bambote na biso ekendaki mingi na njili. Topesi pe bandeko nyonso kaka ya République démocratique du Congo mbote bisika bozali. Soki ezambala na bino ya liboso ya koya na chaîne oyo, to proposer bino bo s'abonner, bo activer cloche en notification bozomona na droite po bo rataka ba video na biso ya sikate. Voilà, kolo apambola bino na bandako na bino. Kaka. Merci, hein. Je vous aime. Toloba o toloba te. Biso toloba o toloba te. Awa, ba me kaka kaka. Ba me kaka kaka. Chouchou. Dora menga cielo moki. Wala ba vertige. Ba me kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te, baboyaka elubu na solo nango te, baboyaka elubu na couleur nango te, bameka kaka, meka oyeba. Na français baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka na yo. Tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka bameka kaka, meka oyeba, meka oyeba. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Monseigneur de Malewa moderne.